CPP TV officiel. Avant beaucoup ma penzanda kumoko libala. Vous savez bien que dans l'année 79, hier na yebié déjà 80 tozali, 81 tozali, et jusqu'à 82 tozali, 83 tozali. 84 tozali. Donc ba néo sur notre tanga. Bozak toujours. Tozana vivre. Marqué ba keti elle. So ba keti na kota ba détail te. Détail le mot ba ke na kati wana ba mbiscade donc ba boyezali. Ba problème ndenge zaka. So ko lingi eka to kuta na ba boye o lingi ka mosi. Aki ne mona mke. Lina mtu so ko lingi papa nga ako linga na ye. Metala gaga tamso mona pa akimi maika ko luka ngai. Parce que les gens sont bangare c'est ça grave. Il y a que ça kana coup c'est que lenge ah tsuki il y a eu quand voyager ba bisika ki to kita ki to ye partout to ko vanda o mona ka ako ngare pa linga ke mi Johnny azalia wa aye ko li yepo na yela le ko na linga ko lata mi ba jean bani ba jean ba vraiment to ba perpète linga ko te me ye jean catch jean keta ninge ba chemise mingi ya ba carré carré soit maboko soit maboko mingi. Parce que tu carré carré dans un onga moko. Non. Ah papa. Les ba sorte belé. Parce que maboko alinge ba chemise hein. Ya zaki style zaki mingi. Pas comme les garçons. Ala ti pantalon na ye ya muke ya bien. Allez, azu chemise na ye. Ya maboko milaye là. Donc ya zaki bon. Voilà. To ba là on lobi mamba obi na lingi na ye be kola mama ezanini. Bon maman za de côté hein. OK. Papa na bango za muluba. Maman zali Mongala. Ah, c'est normal. Mais si on a kobina. C'est normal. Na kina camarade na moi za kina terrasse na selemba kota sana. Surtout que kuna komela muna ba fait ba selemba muna ba tiba musique ba zo bina concurrence. Wana ngabi. Oleki bango. Ba mibali ba otina ngala bina tozo masanga dikaze. Comme les doudou, mais tu peux pas me dire comment schéma 6. Coordonné ngwana. Mona schéma 6 kota kuno bina ogane uza kazi bien. Dikaze ya ko kota kuna. Ba na lobino nana ko ganga te. Vraiment. Donc somme toyena mona ba mettre dikaze ba pesi. Papa tsaka bongo yo ze kolonini. Bon ngaza Congo. Congo. Ya ba Congo province comme ça. Ya Congo central. Mutando. Ndibu. CPP TV officiel. CPP TV officiel. Bana Poto, bana Allemagne, bana Suisse, bana Lausanne, bana Londres, bana Belgique, il y a Irlande, il y a Suède, il y a Mboka Kilikili, il y a Mboka Nyonso, il y a Canada, États-Unis, il y a Angola, Brazzaville, Kinshasa. Il y a une émission Yango Love Story. Love Story Yango maman Charlène la plus posée Sali et émission et Ambaraming ba couple ba marié. On va s'abonner, pour s'abonner na CPP TV, Charlène la plus posée, beaucoup soit bloqué comme alam kuna, ils ont mis ba couple, on va tout s'abonner ba conseil, expérience d'abord on a gâté libala, ba on a fait landaka, boy ba nini toko vivre na gâté libala, nini nezale laka, moi c'est à lobby, mobile à lobby, ba difficulté nini ba raconta kanango, ba keti ba kuta nango, makama malam nini ba zala kanango, ndenga tuka. Ba poser la question nango beaucoup sepela nango monsieur zanga polémique. Soki bino mo couple bolingo coach polémique na mo coach polémique. Bino mo kaka nenga masolo tanto beti li bako moi salo bina sala ki bongo te. Ezala bongo to coach la makam. Vraiment bo s'abonner na Love Story yango CPP TV bo so bloka malamu qualité émission pas quantité mais qualité et émission kitoko. Robota la tabino moko. Tikate nzambe akoba apesa toujours na émission oyo makama malamu. Bon, vous avez deux cités. CPP TV officiel. Mbote Johnny. Papa Johnny, on a une surprise. Mais Salinini, Papa Johnny, tozonga na biso, na sa trésor ndinga tozonga. Papa to kota la bino, tout le monde a théâtre, il faut découvrir Papa Johnny a vivre en Neni et Salinini Papa Johnny. Et Salinini Papa Johnny. Maman yambi biso déjà yambi biso non bien. Yo si Congo yambi biso bien te Papa Johnny. Maman Doudou yambi biso non en tout cas, oza moi si mon merveilleuse. Ma femme légitime. Hein? Si ko to sani, boli to sani. To solo moi li solo ya couple ya Papa Johnny ndenge vivana ndakuti. Oui biki so na yebeki ba bisenga bino bosani ngana songla yango. Te Papa Johnny. Papa Johnny, c'est ba fan na o ba lando Mais
Nako décevoir bino. Tu veux que soit ça qui monte sur CPP t'attendi bino. Charlin l'a plus posé. CPP TV officiel. Motema Kundi. Motema Kundi nanga zonga nanga. Motema Kundi nanga zonga. Mais comme ça bino. Tout solo là, il y a problème. En tout cas, déjà biso de maman Doudou na habité sur opesa ba abonné na biso mbote ponga de na pesa ide bonjour na kuté de na Meli na Lali na findi nyonso na sali déjà. Au lieu pas tellement loco. Nali fumbwa. Oui. Nali soso. Batumba. Mama Maman Doudou Boni. En tout cas, bonjour. Maman Doudou présenté ngate. Namo na tribu de Jida. Madame Diabo Simon. Camarade ne mami. OK. Ndekonaye akoma camarade na ndekonaye famille na ye. Oyo. Ye. Bango no so. Barlette bande konaye. Comme mobile comme parler. Parler. OK. Bon maman. Oh Arlette. Bana on a Biga. Baza combien? Abiga, Bella. On peut la monique la chose que la Biga tout le temps. On Sarah moi c'est ça. Les camarades Doudou. OK, donc belle sœur ya maman Doudou. OK, en tout cas. Soka lingi bitumba trop. Godé. Moi la chose ça ba kolonda quoi ngala ko. Merci. OK. Papa Doudou, maman Doudou. Maman. En tout cas, coca nanga ya ngoyo Coca nanga déjà papa Johnny. Donc, maman Doudou a biso bien. OK. Na habité sur de obetele masola CPP TV ayo kaka déjà maman Charlène ayo kaka déjà nyoso comment. Pour en tout cas keyo. Merci beaucoup. Surprise, Jokabango, Ayadi Talaga star na biso. Maman Doudou l'air jour wana jour à liboso papa Johnny a approché aux ala ndengeni. Bon, wana na bomo na nyoso ba. Na bana mo na moni ganti ape abande ke lingate ke na kanga makanga vraiment na bâtisse mingi. Mais te mala ndinga na ka bâtisse mingi na bango. Moi on keka ndenge papa le dit que vous avez pena mo ke mais na zo landa bango caractère ya jiko so zo ke jouer sur quelque part ben na l'école. De il faut ngana zala ngana memele sac. Maintenant sac wana na mutu na ngape na zo mone pe na o sepela pe. OK, donc yo poza o sepela ngape na papa taka. Oto mutalingi osani. Mais ngena za mo muke mais na zaida ko kola déjà na lo yenge déjà mais na ebe mibalite. Moi to metaka matonge ndenge zakika lo yenge wana. Mais na ebe mibalite. Lo yenge na ngana kola na okaya makamaka kasi bulu ka bongo mais bali na eba kite. Na moni tout le monde s'intéressait dans la malgré ça vieux qui parle on peut être c'est ça to betara to les kaka. En tout cas nangina fongola moi parenthèse moi encore par rapport à ça ndengoleur olobi azaki moi vient lelo ba fille ebele ba comment ko critiquer couple moko bo amoni mobile aza plus âgé moins âgé en tout cas ça là nango eloté et ça juste parenthèse tozo kanga. Et c'est juste ndenge beaucoup taneli. Ce qui y a l'amour na kati wana qui y a sincérité. Bon continue. OK. Et simba nango pe bolé ki penzela ti to komi pe lelo boto boti ban. Mais ça qui na ba blague bon. Et dirais que combien d'années? Ah ça. Et je qui tend vraiment tant ébélé vraiment. Ni ne sait que j'attends ébélé. Nazotanga non na moi en classe. Azaki no élève. Aïe, on a 4e, 5e. Troisième. Parce qu'il y a du diplôme, on a l'assisté, on a du diplôme, on a tout ça, réception, diplôme, on a donc un ça. Donc, vous faites qui ensemble? Oui, bien sûr. Vous comprenez? Beaucoup estimé, Zaki, combien d'années? Avant, beaucoup m'appelaient Ndakumoko Libala. Vous savez bien que dans l'année 79, il y a billet déjà. 80 tozali, 81 tozali, 82 tozali. 83 tozali 84 tozali donc ba néo sur notre tanga bozak toujours tozana yeko vivre marqué ba keti yel so ba vi keti na kota ba détail détail le mot ba ke na kati wana ba mbiscade donc ba boyezali ba problème ndenge zaka so lingi eka to kuta na ba boye o lingi ka moi c'est ça on se comprend ngo akine mona muke lino mutu so ko lingi pe panga
akolinga na ye mais tala kaka tamso mona pa akimi maika koluka ngai parce que lero na biso na bangare la succès grave ya kusaka na kutu succès kulenge atsuki ya yuka to voyager babisika ke to kita kitoye partout to kovanda mobali star akongarela pa linga ke mi Johnny azalia wa aye okay alotenga kovanda alotanga peti to ezokende tozokende 90 2000 ozomona bane wana nyonso tu tosakaka ya totanga zamona après ba parents azana bandeko na ye banini bazobatela pe mwana ngo nende azokola po liye po na ye la lero na linga kolata mi ba jean bani ba jean vraiment en tout cas ba perpète linga ko te mais ye jean catch linga ba chemise mi ya ba carré soit maboko mi mais tu dois carré dans un cas moko ah papa les ba sorte belé parce que maboko alinga ba chemise ya zaki style zaki mingi pas comme les garçons alati pantalon na ye ya muke ya bien allez azu chemise na ye ya maboko milaye là donc ya zaki bon voilà Johnny akufile ga moni bon simba soit d'autant l'autre peut-être que moi c'est alia malgré ta difficulté ba keti que na saka présent attaquer wa na zone vous comprenez OK donc na bangara to ko baka bongo parce que na lero na to voyager peu moins trop to ke ba province ndenge na to kozonga to kutani tango to ke natiki na téléphone pezala ki tenge komi bo ma bido nyoko mi oui siko leur famille na de fois ils a ko résister balinga ki mwana bango atanga yo siko bozako sala ndenge nini wana beleza keti classe d'ailleurs sa classe na ye pendant tant pe maye les aki pe na mutu na ye azu diplôme na ye ti ba pauvre membri ko pe to sala ki le rona envie ba ko to ko sala cérémonie mais ya diplôme wana pour wana pe ba pauvre ntengo ba ali ba do ba mundoeri bazali bazokutana naye et puis na leo wana bosa na ko bosa na te bosa leo to sponsor ya Congo ya Bralima mbongo zo na maboko na ngamna za directeur financier engade de shikshok lenge so na mbongo na ketikele na nda pana bango na zo liste na pesi ngabi acteur ni so nga zo mo yo futa ka bango ozo mona metango ya mona mkebo zo sima na mbongo ebela okimanga ndeli ah moi na e futa un aux star et non deuxième maison futa lisusu et puis que na manonsa na RTNC na la journaliste na RTNC so na uti na RTNC na ye parce que ça somme na ebite kuta sala ngo soute les gens so na bika na olia poisson mais ba poisson pe benga ga ba soute on la bela soupe poisson minene oh te ba sorte poisson wana minene ah ba 25 plus wana mbongo wana ke gambela pendo ziongo gambela pembeni moi ça le poisson ya kotumba to ya okalinga ya kotumba me kotumba ngo kondima ta sala ngo senya mais beaucoup kadra misapiti atila kona kwa mungwele mama na ngai ati citron matungulu pilipili ba pauvre mambri misapi ko kadra ba mambri ko banane ba ngada da bango moko voilà pe ko dans la poisson chabana le bandi au rené te bango ba mo liango re pa na biso sango kutu ye déjà Johnny déjà banda o liango ya ye na ndaku sango kutu te ba biloko na sozolo ba wana donc tant que ça la ngo ba bare c'est que na ba matongi ba bare belete babar kaka ya moko ya bien mais boke bofani bomeli bien na no bozongi ozo comprendre lelo nazo zwa yepe mona toke ba selembau po na kobina pas ça somo tikolo baboy tongi toye bana yo oh histoire ni tongi toye bana la olobi mamba obina lengi na ye be kola mama ezanini bon maman za de côté OK papa na bango za moluba maman zali ngala ah c'est normal mais si ko na kobina c'est normal na kina camarade na moi za kina terrasse na selemba kota sana so to ke kuna komela mona ba fait ba selemba mona ba tiba musique bazo bina concurrence wana ngabi oleki bango ba mibali ba otinda ngala bila tozo masanga dikaze comme les doudou mais to pesi bambi ko apesi comme schéma 6 coordonner ngwana mona schéma 6 kota kuno bina ogane uza kazi ya bien dikaze ya ko kota kuna ba dans na lobino nana ko ganga te vraiment d'option to yena mona ba komati dikaze ba pesi papa tsaka la bongo yo ze kolonini bon ngaza Congo Congo ya ba Congo province ya Congo central ya Congo central Mutando Ndibu ah yango lingi biso to kuna to linga kaka
moi poisson moi likaya na kwanga wana chaque jour chaque jour ata bolambi nyonso likaya bozanga safu pembeni yango leo nalie fumbwa soki siko safu ezalaki safu eza pembeni pe wode komi pasi espero de yango sote bungi siko ko ezongi so cher mais so na besoin na usomba nga ko somba uzana wana kwanga pembeni c'est que plat préféré à papa tsaka les anini déjà Maman yebisa biso madesu. Nadini. Na likaya bunena fufu. Likaya ba otumba to ya okalinga kana. Ya okalinga. Wapenda kolia bien. Wala penza tandengeni. Nobanga ebeba. Mais ça elle a mami la bien. En tout cas. Bon plat préféré à maman Doudou. Yebuti kolbata ye bandunda na bandunda. Ye dongo ndunda. Ya kocha pondu mai ya mai. Donc na ebita za mystique. Kacha muluba. Misunité. Kasa ne baluba baza ba compliqué te ya mabaolia. Na lik moswa likaya buka ko tele wana. Wa likaya bu yo muto mesenisi. Ba kolia bien. Ba benga na kutu. Yo za olambi ni dongo ndunda. Mami, oh to mona na libanda. Yango c'est que lelo pe yango na moni ba fandi wana. Oh siko mami yango la mbelo fumbo. Mama là c'est bien au libo. Ato chebo kutena. Au chebo libako. Mami na fumbo nde somo. En tout cas, papa Doudou, maman Doudou pardon. Depuis Boza Siko dans le mariage, vous savez combien d'années? 2 ans. 2 ans de mariage. Mariage parce que voilà. Non, faut préciser. Vie commune. Na 2000. Na bali mama Doudou. OK. Les rôles ba bareza ba sale zate. Et lo maluge zate. Ba caméra passe. Hein? Na talinga bi oh, na comme vedette munene na mboko. Na sali ba relation belé. Na bité. Il faut na honorer sur mama Doudou. Là, donc ça fait 2 ans depuis qu'on honoré. Voilà ce que la salle de fête, bimi, la salle de fête, la caméra, bino boye, il y a site, bimi, grand fête, il y a pour sakanati. La senga facture sur 2 fois, ma pinga facture, n'a pas sa bilo qu'on a. Ah, famille c'est pela. Oh, ah balanga 2 fois. 2 fois quoi? Famille c'est pela penza. 2 fois penza, ça la monnaie, to que religieux, tout ça le civil. Voilà pour. Avant wana bo sala ki kara coutumier. Na sala ki coutumier, na pesa pas ki bilo. Mais ce qu'on a talinga bi ba sapat modèle bi merci ka ba faire. Na pesa les sous pour c'est pela na ngai. Papa c'est pela ki donc papa la ti veste 2 fois. 2 fois. Ba parents maman Doudou nyo so baza en vie. Non. Ok, en tout cas, mais avant, on a premier tour, on a des parents qui mbongo. Vous avez déjà au Koufa. C'est ça. Si comme maman Doudou yebisa biso nanu, l'air au kenda ki mbala liboso papa tsaka la mema ki yo na famille na ye. Bayamba ki ondenge nini. Wana ezali non bozotala mwana ngo mpe mukie boye. Ouais, il est sous ndenge encore na zako la mulai mukie. Donc ezali na bato mususu bazali ko imaima. Oh Johnny mwana yeli biso mukie boye ndenge ni. Mwana muluba mwana mungala. Mais lelo vraiment na sepela na bokilo na nga ya trop ndenge bazali bandeko na ye ba belle sœur na balinganga makasi. Donc ce problème ezali ya famille na bango oh ma mariage kolamba ngam na organiser yango. Responsabilité. Oui, to comment vraiment bien malgré des biais alaka keti bon parce que izalaka bon balingaka mutu yeka na mutu mbala monte ka yo pe to se penete faut na bat musu pe ba linga te musu ba linga maintenant ce que to comment vraiment tonga nga epa na bango ba yo bisanga tala mutu alobaki bopo na. On est vraiment bien. Vraiment. Bon, papa Johnny, l'air au Kenya, jour à Liboso, il y a la famille à maman Doudou. Obi Kenya, il a honoré moi à Nabino. Réaction à bango ezaki ndengeni. Oh, famille moi go boy so honoré moi na bango. Oui, ça ka ba mariage ba keti. Là juste mobali méconnaissable. Mais tant que ba yebi déjà bon, on sous tant so yebi ah, ya sala ne théâtre ah. Ya théâtre moi sala ça bien. Hein? Surtout on a pena mta sepela na famille na bango. Moi si moi ça kuna maman ya Pichu, mère Jo. Ah, moi si wana encourager maman donc moi ça noko na bango. Tant na olinga na maman alobina nga ah, yuso linga maman do ningia. Sala tu me bala mboko baza makasi mona so ya kitoko baya ko botolo yi. Sala tu ka ko kanga lupango wana. Vous comprenez? Na pena ko précipiter ko sena facture wana na 2000.
na senga na facture ba pesi na wana ba encourager kingai ozomona tato eko vanda na ina neto eko bota bana misato abiga na ba mapasa kapso to bota na ba prince na princesse ndesi ko na talinga bino doko na makami komi na ngo bien ngape na RTNC moi salaire zo bima na ngo bien na pe na bande copier moi par ci par là na talinga bino mama photo honorer le sus yango na monte osa sous mariage 2 ans yango en tout cas bravo na papa Johnny papa Johnny yo za quantième ma famille ngaza normalement na 7e pas na biso na 7e pour peine ça qui na 2 femmes. OK. Na nina zo na na maman na biso na 7e. Ulani soki na zo na oya liboto na komela za kwa 9e. Et pour moi na 7e, na 7e on peut bon. O ba konfi ba kei. Biso ne te tika do to tika kwa na ene na biso ya liboso ana matadi. OK. Après c'est na mo za na kasavu après nga après leki na biso ba leki na so mbale ya mobali na ya mosi bana poto. Maman Doudou yo za quantième ma famille? Nous a 3e. 3e na libota combien? 7. 7. Ba yaya mibali baza liboso. Ba mwasi na mobali après ngai. OK, ba na sima pe ba na mibali bazali. Avant dernière na biso za mobali. OK. Mama Doudou boza na bana boni. Ngana ye to ndenge ya sali. Nyonso mibali toza na posa to e ba. Na bana 7. OK. Ya liboso Blaise Takala aza na France. Yami Balé Loris Takala aza na Angola. Yami Sato Joël Takala aza na Angola. 4e Dorcas Takala aza la pe awa. 5e Abigail. 6-7 ma passe wana mi Balé na princesse bazali awa. Donc za 7e 7 enfants. OK. Siko relation na ona bana liboso wana eza ndenge ni? Nga. Eh. Ba master ngati. Ba master nga vraiment. Donc Balexarata journée une semaine te photo sur encore WhatsApp et comment lango fele to so la bien wana ba master nga ba yana bondi bazaza te o to tikana bongo na kati ndo moni kambia sa bana ndenge za mama na bana o to za oza bien mama Doudou ngina tuna motuna moko expérience nini yango ya makasi oyo ozui na libala depuis na libala obi en tout cas depuis que naza femme mariée naza na foyer et loko boye et bakisi expérience moko et loko moko un plus moko et bakisa mi na comment na vie nanga nazaki boye peut-être na komi boye à cause ya libala expérience wana eza nini expérience wana eza vraiment il faut donc bien une femme mariée donc ils ont une valeur moko boye ata même la nzela partout valeur wana ezali donc naza d'espérance moko ebele na bi que maintenant nakomi mama kati ya ndako na bana na ye de oyo nga na kosala na diriger na ndako na nga opi bana na nga bakoyoka bakosala bon donc toza maloba mibale te na papa oyo nga na lobi yango papa oloba oye pa lobi nga mpe oloba expérience eza ebele na vanda mpenza na bike oyo nalinga nasala bote peut-être na nasala yango avant maintenant nakosala yango suste parce que naza déjà ya bato femme mariée expérience eza ebele na vie oyo nga na vie nanga nzambe asalelanga mpe ya minene vraiment atienga mpe lelo na vandi boye eza pamba te bon natiaka mpendaki na place na nga kino yango eza ebele oyo nzambe asalelanga na baexpérience ebele oyo na dirigeant na foye na nga na ngambo yango mpe leson mosusu mpe nazala so nakuta na couple mosusu koteya bango mpe kaka na kolakisa bango makambo ebele te esala boye tozonga boye tokende boye naza baexpérience ebele oyo msunga biba yebisa nga boye fona landela o madudu ayebisa nga baexpérience ebele nalinga te moto aza na problème na ye aye nga mpe nazwa susu napanza yango to nasala yango ndeni na ozongisa motu kaka expérience ebele oyo nzambe apesi biso mpe motu mpe esalaka papa Takala défaut ya mama Doudou eza nini défaut na ye omoni mama Doudou ezaka na défaut na ba mibale OK nga benga bon défaut pena ya makasi ya peteza ndenge nini omoni alingaka kosala pena wenze te donc il faut que ça commandement avec papier bana bakoli déjà dit ça là que nous sommes biloko surtout ce que mbule beti
il y a un balabala pour monter. Ma connaissance doit être poto. Moi, ça peut mettre. Donc, c'est pas ça la liste. Que les sommes là, biloko ya biga, boyna boy, Dorcas, joie, ou bien princesse. C'est que, à ça, la colère, il y a lion. Sera fâché. Défaut. Au moins, il y a défaut de l'urbanisme. Tantôt, à retourner les cambos brisques. Tantôt, on a fait un musala. Les cambos, les gars, ils n'ont pas quoi. Oh, ça va, eh, loba, les capitaines, ça va, mon angana zoza kapo metola la nonda ko zelanga ka kuna na zoya comment zo le blanga ngona téléphone ngabra mutata so lemso ko bomba ngape pam c'est ça non zelanga kuna na kuna yete bon tanta zo luka mbongo na ye na tiki fende la ba bomba ni langa mbongo te ezala ki yo mto zwango bon so mo na to ka ko futa zelanga ka kuna na ko ya voilà ce que moi il faut ngala lingate vous comprenez ou bien so ka déplacer qui tam so ko ya tant ko yamba la moko mon milari ne bo melite bon so ka déplacer na ketala lenso kamara ne mami kaka tango zo kota mama so ça ou teki kuna pour ma sécurité amelata moi bien ne moi connais ko bien so ou teka kuna ba meli na mami kuna ale mo ba le nge kotia tango ko ya kutika milangi na tika kiango mendeni biloboye on ne soit plus protéger peu bango mais qu'est-ce que makele na ko kango OK faut pas long donc on tient comme makele donc bango ce qu'on est bazana ko milangi ko kuta ngote pas doudou moi makele tato mwana na mais na la sarabana ko eli mwana moko na faut pas moi mbanda moko attends tu ta faut ko ba mama il qui parate ba so buka na maboko Akimi Sakabaki. Wana hôpital ka ye mora ke na bango. Mais soka bunga o manga biemu to memeka na hôpital là. Soka banika ko grone na ndako. Ba musuba koti na ba. Ba musuba kutu chambre te. Libanda. Oso na chambre o kanga bango kuna. Mona misusu kula ba nzeta fufu ata nzeta fuezo yote. Place ko zo na loboko ko buka ne. Obuka ni. Wana kipate. Madu. Mais soka lali. Esili. Kanda lo ba bosani. Ayebi ka sala kiam. Mais en répétant, on sautait. Ok. Voilà. Maman Doudou, tu n'as pas de défaut, il y a papa Tsaka les années. Bon, défaut, c'est ça. Donc, ça parfait ou parfait, azate. Azate, ouais. Défaut, on a mon akem sous les cameaux aux onimos guélé bana. Ce qui est peut-être azali na chambre. Bien, na côte qu'on a guélé bana, il faut faire l'intervention. Allez, il m'a étiqué bango et comme il y a un ganaï. Pour ngana zolo bana mwana bo yozo contredit ozipe bana ngo pona po kangi bango akusala bino longote boya osala bino longote defonga na mwana intervention suka da robeta siko ngasiko na bitira robeta bana y intervention na suka bano sala intervention suka nango fa bamba we loko so ngasiko persona lingate ba beta bana susu nik ma passa na ngawana prince na princesse on a mon li passe princesse princesse parce que les algi soka asundo libana ake kolala naye faut maboko na ngelemba o mwana na banu ma princesse boy nemso ngapi na ka ba passa nazo mema yeboy o mwana ka princesse bo akoyi pongi pongi siko mwana lingate ba betaye mais yesu ga banu gele suka nango lemso ko zata mbata so parce que ça me fait très mal au cœur yana lingate mona fona bima yeka suko mega sisi mamuna ngosala moni yo ngolinga moni pena bana moni siko na tiki zela na usaba ngoselo na lobisa bango suki voilà toyo ki des fois li bosse mi balé les années maman Doudou bon ya mi balé na ndengeni azama kam susu ola yebisanga ndako awayebisanga te akebetela to mami ndake funa pa mami so ngala linga bongo te so likambo za yanga ya ndako il faut yebisa ata za mutu nanga za ndeko nanga mais faut ngana yeba ko za na problème na yo comité pa camarade nanga no yo pas camarade nanga tono est-ce qu'on osilika kaka osilika makaka osilika osilika nini net exemple sur lali na mbele yeso ka lali abalu kaka kama vile kone je nous la tienga na ngala ko lobelo kote likolo ne kenga kaki mais suko songa la tie uza kuna lo yango lokolo ngo yanga eza beto toni
Alors, na koka qui t'aime gosso la game sa mami sa camarade na yo. Comment c'est fait que ngaso na tie le kolo? Yesu ka tie na le baté. Ate ye na mutuao. Ate ye wapi kolobelo kote. Akoka na contre mi. Ako fini ti contre mi. Mais si ko songa na tuka le kolo. Ah si yo peneno ça. So na tie gabo. Ah, le roi fou. Est-ce que on est ça bien? Si ko songa zolo bana yo ki te na osani. OK Funda. Kama po mtu opese ka conseiller wa. Ah bon. Papa ndeko bazala mo musika. Nalingaka te parce que asa betanga likofi na munoko na sas na butu na mona soka cheka liboy akobetanga su likofi na biso na ndoto moi ya ozolota ndoto na bunda la base ah boni boy ko na chibo ka balonga kuna na mo ka ganga na munoko na pardon na yeba kitaka ndoto na bunda la bato ebele. OK. Voilà ba bloga ndengwa. D'accord, Papa Doudou, toi avancé, il y a les musu ces années. Wana ka on a lobi da ba ni balé wana. Ni balé vraiment aloba na été. C'est quoi qualité? Oh, penza soko tali lobi nzamba pesanga mobali. Qualité ya papa Tsakala. Ezanini. Moi tant to kola to zona ba choix na biso pour masolo to betara. Na pela mobali na faza boy, azala boy. Ba critère to pesa na déjà biso na biso masolo tant to zokola mais to éviter que to bala to kufa mais nzamba zo batela biso ga. Ndenge be mana mona bena nzambe apesa nga choix na nga. Choix na nga vraiment ezayi. Ya mama kasa ma poto ezawate. Ma poto ezawate. Na anji na ngana komi na ngosoko linga kelem so koma ngwa koko. Wana yo se plata ko yo zanu kaka ngebunge. Pusi kona mutona yo zabo ya zabo. Ngano zo landa na kaka. Donc okende bo. Lutte contre la vieillesse. Voilà. Donc qu'est-ce na qu'est-ce. Non nzambe vraiment pesa ngai oya choix na ngai. Na ba qualité na ngai nyosa bande ko. Ba qualité ngo eza nini? On les a masura kati. C'est toi yeba tete. Toi yeba. Tu m'as dit oyo nzamba pesa nga de choix na nga ya qualité na nga. Nyoso ya zala na ye. Mandefu ne ya pembe. Nyoso ya zala na ngo ndenga zali wana eza ba qualité na nga. Donc ni baza munene te ndenga zaka wana ba qualité na bien propre. Musana salaka. Pata kalanga tuni na ma dudu. Yo na otunu aprenga tuni ma dudu. Yo mo pesa ba détail nyo détail on a aidé. Apesi déjà vous le vani. C'est qu'on a une qualité par rapport à comportement. Voilà le cosoté ali ya minga. Menga kuna lingana za babala lokoso pa liaka mingi. Oui, na linga. Bon, yo sokuta pele modero sika liaka. Nikola za na problème. Wana mobali teka. Nikola za na problème. Kasi yo liaka noka bulu moko esili. Yango pas regarder taille. Oui. C'est ça. C'est qu'on a côté comportement. Et là on dit le comportement ni papa tsaka lo taille té. Et moi tali ba couple mususu bi. Nzambe merci. Comportement oyo. Nakutanga pa mobile na ngate. Hotel mobile ko se comporter bo kamnin. Bon, ezana ba couple mususu ko momo na bena ba kubeza na. So peno sali faut pas penza donc ozo yambi pele bina temps pour momo sili se vimbi. Munoko vimbi. Dibale koma lo ra ring. Dibale koma lo ba ni na box. Mais nga penza na ebité abetanga mbata une fois bana ba neno sto sali une fois. Mais mbata na pe quel est le problème? Kama babana donc on a oyebité pena ya mukongo pena le pa natali boezaye ennemi. Donc mbala liboso. Ennemi elle a combien de temps? Oh, alena oluka mobala mami yake kuna dozolo bisanga ite kaka mbata oh wana na mono nzire doki likolo na sekiti. En tout cas, maman m'a fait photo ça une émission love story. Tout là ma pauvre maman ça révélé. Aketi ko luka mobala mami. Tala dozolo bisanga teti ba ko luka mobala taka mobala camera na bengyo nini tala mama bana fo bo moto tala na boy tito ba na ba mona likolo boy côté na biso ga wana. Mobala bengi mobala camera na nga mami bengi nga njoba yoka na dia na mutu na nga na yato na yebo. Na limbisie ka osani. Olimbisie ke siweza inde ni le olimbisie ana. Asenga pardon. Oh, mais non comment pour le pardon c'est facile. Pour pardon et ça pour cette puissance qui libère.
Ce qui est senga de pardon na limbisi ete bon songa onga na sali susu mukolo mususu eleki kuto ya mbata voilà so la limbisi ngate no mona za diable ete parce que yé pas senga ki pardon limbisi ki ete et comme ce que tourna nga songa na senga pardon limbisi ngate mon te keza mabe na couple photo ba ko se pardonner to e bara ko limbisana papa tsakala to zongeli yo qualité ya mama Doudou ezani bon nga na pekisa ke lokote apaka ke loko ezana ko la partie o ya nzoto na intime et mon anate ela pekisa ke lambate parce que na linga ina bilamba la on la ta ya ki mito et la mano so na nzoto ne simbaka kilote pantalon et loko ne so ya ko la ta fe simba siko na mona nena pekisa la ite parce que so lingo moi si na yo azala bien beauté na ye tika yi kaka bongo ko latla to bilamba ko latba ta free disidia ba jipa milaya minene ba robe mo ezata na sensité uzomona wana ezaki to côté et puis moi c'est la teke so azala ndako azala salité to azolamba azala salité non mais Mamadou atazolamba so sika ko sa misala tongo wana ake ko sukola moi c'est propre so ko lati ka on dirait que bima na ko bima te avant ni kaka bo siko ko mo linga mo sande ngona te ata la ti pantalon na FSI ata la te logo na FSI to kaza bongo siko mutu ko nanga na mona moi so na ba critère ni so ngapena o sepla na siko ele ne ko tinda ngai na to susu ba chéri mususu bien ndenge ni parce que na minute ye to boti bana akoki na nyonso na nenga linga ko lamba ebi ko lamba makamuso ebi ko sala siko yebisa sudu na ko sukola bilamba mamu ya lemba te na benga ke robo yiba bilamo so ndako mobimbo ezala ya bana ezala babiga se bakoli ezala bapaya bayaka balali bandeko ne mususu mona ka suku botcha nyonso kuna nga mona nika ate tondo no so usisi nasi do amesana bongo na ebité omona kutu ko lamba tamsuku to okipe na ete mebi lamba ndako wana en tout cas na ko pesa 10 sur 10 na côté wana. Merci cher. 10 parce que wana en tout cas. Voilà, ils ont mérité les point. Oui. CPP TV officiel. Mbule beta yazali banda. Mbule beta zali banda. Bongo siko so za réception. Papa saka confiance na. Ya ko lamba biloko. Wana azui mami muninga na ya côté. Basali ba recette basali yo moi bien mami pe ba recette asikite ko yele mbongo mukebo etala commentaire binga mona ko kota na ko somba donc so basali recette wana biloko bilia wana au anniversaire faut se payer en tout cas mbongo mukeme kitoko yate ko pesi na mutu so ke kuna ke ko kache ba mbongo beaucoup se souffrir donc côté na Maman Doudou faut féliciter parce que ana nyonso ngana lingaka OK vous comprenez ce que moi des fois il est ça que na papa mami ba soleil mami ayebisinga mais maman mami asala songi mami yo masola bino ke na obetela mo papa tsaka moi si malamu papa tsaka depuis boza ensemble bo est-ce que nenge avant bo balana nenge bozaki deux fois boke nenge bolobi bozaki boke selembao boke beta moi tout boke mela moi moko moi ni est-ce que ça le marque comme d'habitude ou il est quand on la linga on se salue on ozanga te mon on tire ça mubange comment ça mukoko oh nane on ozanga te chaque jour moni mami nenga zali wana moni mami nenga zawana mami avant d'aka quelque part na likolo OK so nga nazate na ke musala ye fabenga papa nazana nga pa mami bon oya kozwanga wana ti na oke wana mbongo mama yo mela moko tomi balembale to meli tozoki banda kusombala so iko bima mama nga moni koto leto mela koto te pour changer côté faut na zoé to bon pourquoi na kotika ye d'abord toi na maison na biso maison bolongo toteka bilokos surtout que na on a de lundi à samedi surtout teki 17h 18h tokangi to ya nzela moko ti lemso to na ko na biso to vendre surtout tel koto mikolo biera mo moto to changer mami kuna biera pio to fandi donc to sa bongo na kotika ete comment na kotika po na mta melisai c'est ça to yenga akotika nga po na melisa ngai et puis soka benga ka oza na bi bon na zoya bon soko na yate ya ko sepela nanga et ça va bongo donc côté wana en tout cas il y a félicité après la félicité kai to kana ba problème penzate ozolanda voilà c'est quoi côté loisir papa tia ko linga loisir on est non ngai na ba makam nanga Maman Doudou azaki pe
sportif hein. OK. À ça la judo. Et puis avec ta dessin dans ta vita. Tu as encore ta salle, sauf que les ventes non de ballet dans heure joyeux. OK stade. Si on a minute loisir na biso penza en tout cas ndenge za la za tanso ba fête kaka bi anniversaire phase wanga to nga pena juillet to kina biso ba loisir. So to kina biso na ko mois de session longo mobo. Mais et to comme na makamso comme moi limité. Vous comprenez tant toi na bana na biso to ko linga to se plonger kana ba net ou bien to kina kotala ba musique to kina na biso te. Au concert. Ba concert to kina raté. So musique to ko yoka na ndako. Vous comprenez au moins to kina prière. To kina biso prière Msanzambe c'est tout. Mais au bé loisir ni sous le bas. Exact loisir même to va na so ah total ba film. Ba ba coaching na go ya ba novelas. Ba Muro Seyan, ba Fatima Go. Ba so ba tata na mona papa film ki to ko tala ndenge zalaka. Mona ngapela ko muzo guna. Mona ko molanda onde balanda. Voilà moni po d'abord na domaine. Donc yé ba coaching na banzela wana. So na vani bona tali ngabi ah. Tu as moi ça légui na biso boye. Moi ça descend. Légui na sara mona ah. Ya papa, le to vana pointe. Yemona memiso na kwento ke vanda. Sara on pas alia. Moi to ke na kwento vanda on ta bien na biso. Mona bana siko ba bigi ba papa bazate ba mosala batu. Mona biga légui. So mona bazo luka biso. A biga zo papa na besoin 500 na mela siko be 1000 francs. Tato de na bango bo vanda kaka. To vanda bango ensemble. Après c'est aussi toujours na sonze l'amour. Voilà ndenge to vivre. Mais match quand même il y a DSMP vite so yebeta mabotala na ndako. Bon, net match en tout cas. Na kina surtout yebisi na comme na stade. Le stade ba comment kanga biso papa na ba colonel wana ba o ya boko ta na stade. So le kaka triomphe. Bono ya wana terrain triomphal wana libanda. Mona ba ko pilota 5 petits ba ba kalo botolo tiom. O ko ta na stade. Tantôt OK toilette ba ke côté lona tout ce match zo beta ko ko toilette te ba o kale o ko. Ya mo le ko kim sanga stade. Donc et puis na vision na mis sur mon vision comme moi flou au côté de sous la télé côté de la stade en tout cas mais so botal bozota la match net ezobeta ma DSMP vite botala ngo ensemble oh ngacho na zana ngana ndako tukona tanga so na écouter na msala po ngaza na sala na RTNC so écouter na msala tel na so écouter na maison na tel na maison so écouter par exemple na za quelque part bato balinga vita excusez net météo alinga vita moi devant tout ensemble. Madoudou siko l'air otala air moyo mo otala match sala ndeni nebo mesana otala na papa boza nyonso wana na benga bien pas ozo benga wana tala match avec concentration te bon oza wapi tia kolongba totali biso mbane na benga pas pamba kuti yobi ki foto tala match biso mbane yo oza wapi tia koya be yake sika na zali net mikolo siko impact eza makasi ba club international côté ba club international bino bo bon ngaza bena fanatique ya ba match pototé OK mais nazaka na fanatique ya Barcelone et puis na la Messi le gola kende na Paris Saint-Germain les sur Paris Saint-Germain on a eu occasion mais nazaka fanatique na tona mona moko ba non habité ndenga linga ba les match ba match wala donc beaucoup ça boza awa 18h aibi programme nyonso prince wana atiko kota kuna na babari parce que connaît ça na ngote yaki na babari ba chaka ba groupe avant la match na yani abiga balinga Real mais prince azamta Barcelone mona ba débat na ndako total na biso kaka mais ngana za fanatique na ngote. OK to comme déjà presque na suka émission na biso to lingaka toujours ba couple otoyambi ba pesa moi conseil moi toli na ba o bazolanda parce que chemin mariage eza ouvert pour na mutu nyonso par rapport à expérience nabino par rapport à ba témoignage nabino ba expérience nyonso et permettra mutu moko olanda bino attirer quelque chose par rapport à vie na ya couple to par rapport à future vie na ya couple bazana kati ya libala comment ba se comporter na bandi na mama Doudou conseil ni no repesa na biso bande conseil na opesa ba o bazolinga bala na ba bazana libala o déjà za kati libala libala eza kitoko et puis okomi bonzana nzambe na yo esika moko parce que sozo tambola ndoro ya mariage yeba que besoin de loin de Dieu
parce que otambola ba ikobo otambola nzala mabe mabe oza musika na nzambe mais oyo nzambe sangisi bino yebaki Dieu là na kati na bino eza esengo eza masuwa oyo tozokota nango tondimango pour le meilleur pour le pire eza kitoko makasi bobanga te bwene bala oressenti à l'aise namoni penza baza penza emonani baza pe na baza mosi artiste te mais bango baza mama basi ba artiste oui ba président banini basala clique ba mosi ba mbalo sombo mosi sans souci mosi pas ni bantseke donc bato ka yoyebi ba delta force parce que mais maman doit intéresser à kota kuna na bango donc à sepela na bango baza mosi artiste te baza mosi libala mbale pour papa le ba pela ba semeki ba dikwe ba na poto mais maman oyo mami ne to peti masolo a sali trop pour na bisope donc apporter ba conseil mingi pe pa bango Tamsou likamuki boza toke sam mama tali comme ça boyega le sou dudu pour baga mingi maleme dudu tika bongo mondingo ne sama la muté tala boy mais dudu yo kake facilement ozo ko parce que ça mutu ko confier le campo il peut sortir la problème avec la main dudu OK dudu pe ako so na mbaldae na facilité nyoso bayokani donc ngana sepela kana ima kasi na mama bébé na ko kene kuna boy ata na mbongo te ndo ka biso pa jono melanine na melapo papa jono oliani bakuisi basala kuna ya kitoko basala kutela wa mikolo na olia mote na ite soka osombe na ngati soka kanda na mateni sala kuna fa sombe na ngati ya 5000 ateli na lie na ombela bébé donc ngapiso na mbongo na mona tuni sisi mikolo ko kutana na mami te oto kutana te bona ke to ke ngona to no vendre la côté kuna to beta maso donc na semaine moko to ko mona ta 2-3 fois so pe le kamwezali ba na inviter nga ke be fête ensemble biso 4 donc c'est vraiment une famille biso biso fête ezali to ko benga et tant so bien mobali ayete mais il y a yemoko donc jamais to tika kaye ye patika biso te jamais patika na maman mona maso alors pour le conseil nous baki ngana artiste vraiment tant on a balagi maman Doudou officiellement artiste baki ebeli na ba na likamona artiste suivez les guides ngana Alexandre Nzela pe so kana mwasi o vana na matanda tant que artiste ko vantsa mona mwasi na ndenge mona teza bien permettre na biso nzambe nous ko honorer la famille na ye civilement religieusement parce que nzambe linga mariage na et puis respect ko za makasi na mariage na mona pe passer des fois passer sur balite monoko o balangai o sala boy boni boyeko mais soko sisi makamano surtout ata mo lo pete koti moi so na ko respecter mo bali ngape na mbanga mo ngape makasi zolanda alors na pesa ka conseil so tali siko na sima nanga artiste boni babali basi mibali ba la reine babali ba DiCaprio babali ba Serge babali ba Renate babali donc ba zolanda babi c'est vrai papa Jonas a raison siko babali ko bala makamelo kende bien voilà na pesa conseil ka bi suivre les guides ko vantsa mona batu ndengo wana te na ndaku ba parents na yeba yi faut ba parents ba yeba yi officiellement l'état yebi so bo sambela esika mo bokei ko l'église namno nza batie le boko bomona ka ba miracle ndenge nini ndako nezanga na mapamboli ezala ka bongo so bo se confie ba na mo kwanzambe voilà ya on a pesa ka batu conseil bala na pe biso na mama Doudou ndenge zali so ba mona ba ezala ba défaut ba hésiter à te ko ya pesa ba conseil ce qui moi reproche ali ba ko reprocher biso ce qui pesa na mote ba komisa ka biso ka ndenge to vivaka voilà ndengai na ko ekoloba. Voilà, merci beaucoup. Toza déjà nasuka Mama Doudou tolingi oloba un mot juste pour la émission na biso Love Story. Comme on love story dans histoire d'amour. Un mot pour na ba oba Hollanda, comment on trouver yango tout. En tout cas, Love Story oya CPP oya émission mo kitoko. Surtout pour la biso ba couple Tolandango souvent ils ont un masola bien ils ont un conseil bien to pesaka ba couple et belé bozo rappel exemple na masolo to beta awa eza kitoko makasi émission où c'est là. Merci beaucoup Papa Johnny, un mot pour la émission na biso pe Maman Mami, olobi nini ndengo moni émission na biso leki un mot na yo par rapport à l'émission. En tout cas, merci vraiment na émission ngo. Nazaki prière pour na landa yango vraiment tant na yo ka ki boya a na ndako. En tout cas, na sepel makasi
eza bien eza na baconseil mpe ya bien en tout cas baquestion mona kitoko na sepeli nango en tout cas bokoba lisusu. Merci beaucoup. Prochainement toya pepa na yo toyoki masolo toya pepa papa Léon. Papa Johnny to soki c'est pas na yo par rapport à émission. En tout cas CPP Charlène la plus posée. Mon thème est Kunzilele. Vraiment merci de votre créativité. Ndenge émission est l'équipe pour la cabine et le bout lambe le bout. Trop. Moi comme ma solo va couper ma solo. En tout cas ça l'émission parce que je ne comprends pas sur ma solo. Ba question mingeza, ba question na yo, ba réponse na ya biso. Alors je crois que édifier peut te belé na ma solo sur te bête na maman doudou. Peut-être mutu mususu pe. Azota la biso. Ayoka ita moi les solo moko boye. Ah, le camboté. Oh non, mais bien couple on a besoin boy problème zate. Je te bête yo to ko beta. En tout cas, tu peux merci mingi bo s'abonner trop na Charlène la proposé CPP pour vraiment beaucoup nous soka biloko malam on a dit que ninga la kaka ngabi papa na pema ngi question na zongo la même gag na zongo la théâtre avec trésor nzinga na pointe maman malam on a dit que ezoya merci mingi beaucoup ce qui te bête qui libako quelque part boli misabiso ce peut te le maman malam peut te le somme beaucoup merci maman Doudou topé sibino merci Nathan obo disposé maman mami pe topé so merci to lobby déjà ibisa papa tokoya yebisa papa Léon toko sala descente hein tozo chité wana toyebi ke surtout bino la so tozangisi bino lisumu topé so pe maloba mbala moko papa Johnny moi mbote na ba oba olanda yo merci mingi donc Charlène la plus posée monter ma kunzilele na émission qui toko sali vraiment na sepeli makasi continuer boye et que de liboso nzamba pambola yo na koloba boye merci na obalanda ngai na zu lekinanga propre Jacques Ntingi Mwanza New Jack Shop na mosi na ye shootete bambote na yo na bana bambote kozala kata Lausanne na Suisse na pesi mon fils Blaise Ntsakala na mosi na ye Andrea Blaise Ntsakala kata Saint-Étienne yaza na France Lupini Kanga Senghor na mosi na tete ki mona baza na Liège Makia de mon cousin de konanga na mosi na ye Jacques Taba baza na Liège bambote na bino Emery Emeda na mosi na ye Mélanie Linga na kati Allemagne bambote Demont Mukonda na kati ya Suède tozwi mbuta metro makengo metro tala ka yozali awa dadi atikela ngayo dadi di Kambala personam na kata Zurich na pesi bambote mingi na pesi mbote na Willy Mambu na kata Londres na bosenite Clément Dangi mon jeune frère Clément Dangi na kati ya Londres na mwasi na yo Eliane Mbimbi en tout cas bambote na yo so na bogi papi kuyalu bilamba te na mwasi na ye mama Chaku papi kuyalu bilamba le millionnaire abogi mbongo na ibale so na peso mbote te na za mutu mabe ya ono moni na peso bambote parce que bino bosala ka ponga za poso na benga ka mbala moko eye bosala nga malamu mingi vraiment bambote na bino mama ngiangi mama Hélène na kata Portugal bambote no dani kinzonzi na Allemagne en tout cas bambote mingi tikate nzamba pambola ka bino bozala ka bien kuna bisika no so bino bozala voilà merci Maman Doudou, mbote na 2 ou 3 personnes. Bon, la personne c'est moi qui n'a Jacques Ntingi, na moi c'est na shooté. La personne ba mbote bisika bazali. C'est moi na mobile. Ya baleke ben Blaise Ntsakala. Na moi c'est na Ndea. C'est pas mbote belé. La personne mbote na grande sœur na Julie Beya. Claudine Beya. Na mobile na Timo Kabamba, la piste baron mbote sika bazali. Merci. Merci beaucoup maman mami mbote. Na yebi ke mutali bosa za papa Léon. Ndingo lobi. La piste mbote mingi na chéri na ngale ya mukanda. Eyukani. Na ba nyonso ba yebi ngai même na libanda ya mboka na awa na wana tanga ba kombo ezati ko bazebele. Na bino moko
Merci beaucoup, merci na yo landi biso na CPP TV, merci na les caméramens les plus swag oba bengi Trésor Ndinga, hein? Caméraman il faut à la propre to boyo koza so ma pek indisposable invité na biso, donc il faut bolanda comme exemple Trésor Ndinga, caméraman le plus swag hôtelier na luti azoya Asali Masolo, il y a nyonso eza propre pa nae. Merci beaucoup. Nandengo sungi biso na sima ya caméra. Merci na yo disposa temps na yo ya kolanda love story. En tout cas, yo on a nos s'abonner. Cliquez bisika ba komi s'abonner. Il faut s'abonner pour que tango nyonso o landa ba émission na biso landa ka ba actualité na biso ya CPP TV to pesi mama Charlène. La plus posée motema ya kundi bidele. Merci beaucoup maman, merci et félicitations les sources na mambosa les belé. Merci na tindeli biso moi muke sali biso moi bien tala kaka maman ya bane belé. En tout cas pour na lelo to pesi bino bye et on se retrouve prochainement. Bye. CPP TV officiel.